Biso peut te maramuni auto ko sala parce que biso ton to yaki to bito ko encadrer le roi de la forêt fana mopanzi to Sankara to recadrer plutôt Sankara afanda kani monoko ko loba lisuti yango moni soko guerre balukani komi ya bango na il y a eu peut-être un ou deux concerts mais qui je dirais qui n'était pas vraiment de la musique congolaise, c'était un peu international. Mais la musique congolaise est au rendez-vous maintenant avec le phénomène. Lui, en 2002, qui m'avait donné la chance d'aller pour la première fois faire un grand concert en France, c'était au mois d'avril 2002. Oueranson, Jibem Piana, Kofi Olomide, Basangana pour repousser artiste moko. Mais le artiste on a foutu bango monnaie de singe. Le artiste on a comment diminuer bango. Artiste on a battu un combo ya Jibem Piana tala egu ya montre. Eh, mais yo respect na yo sukara elongina munoko. Mais na mutemo lo ba yete, ozo fino ozo diminuer. Pas poser danger te. Artiste ba ebele na mboka o ba bourré du talent o pe o leti bangote ko kasete ya place que comme communauté to zone na awa ozana noa oza awa toyebit toyebi ba tactique de jeu bébé tension innocence bi mutazong sa ba studio o ya retourner les king au Kosagi Biso la disque d'or aux UT. Aujourd'hui, je suis à plus de 30 000 albums vendus. Il y a le Koutake, oh non, forcément, 30 000 albums vendus. Et dans 2 mois, disque d'or. Sans passer à la télé, albums vendus. Et dans 2 mois, disque d'or. Ozalo Kouta Moko, Yako Saranate. Ozalo Kouta. Il y a des artistes au Babimisi, ni piku, ya banzembo, ya album. Asali o esimbita, asali o esimbita, ke o esimbita bimiso, esimbita tout cela a olukani disque d'or. Ce disque d'or ozoko yate, ce bino artiste wana. Depuis bimisi album na yate o beta sala minene ni. Mais ce faire gola a betirara, teaser mora betirara, regarde-moi. Et Kanyimba mo regarde-moi mais na salle le plus prestigieux de l'Europe. Ceux qui le Sankara Loba n'importe quoi, tout balandi Didier Lacoste. Lacoste a bien précisé. Alors bien Sankara ville pendant ya finga sur tous les plans. Bah ici va bien chara mon la chaussette. On va serrer la Lacoste va te gars le pan. On va zobo mon la chaussette. Alors bah on a télévision. Mais les autres ngai na ozala étonné comme on a Sankara de kuta ko tanga comme héritier Watanabe librement. Si à dynastie bande ko belne ba ko fana ba bi force à dynastie ba bi que dynastie et ko bundi sa album me belé sur terrain yango moni ba ko luka ba yeba eloko nini tokoti ko sala tokoti ko zwa idée nini po ba meka ba kuwe sa dynastie yango moni ba polémique bimi ba polémique makase bimi et kiti si ba tu ponga na loba na binote harmonie na dynastie et ko zwa single d'or ou bien ko zwa disque d'or. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, et na mo pepe asika, ya tobina e Congo température, et na mo pepe asika, ya tobina e Congo température. Voilà, vous êtes sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, avec votre humble serviteur héritier Iboula Mouyaka, Nabangonyo, son représentant valable Bayaka, Yeyo héritier Iboula. Donc, merci beaucoup. Nabangonyo, so barozalo laka ya kolanda héritier Iboula, na matalatala na bino, na bandaku, na ba écran, et plutôt na ba mituka, na misala, et plus on so besoin mindenga bo mesana kolanda, bo solo la musique avec votre humble serviteur héritier Iboula. Bibo solo na musique et bandi soko linga ko bima pese héritier Iboula 20 minutes soko linga ko tchabilo ko na moto ko tchana noté parce que tant on a bombardaka na yaka mabe o mona biloko na réchaud ko di ko zika soko linga lata bilamba keba lata na ekenge po ko tsa lokolo moko ya pantalon na de makolo dans le kolo moko tous les deux makolo là on a le kolo moko ya pantalon keba donc tchana pantalon mupanzi lata ka liputa to zalaka ndongo za bongo pour la héritier Iboula Mouyaka na matière o azako pesa quant à moi héritier Iboula je dirais merci na bandeko tout balinga héritier Iboula o ba kolandanga partout dans le monde entier je dirais une grande merci à mon vieux Adricha motomètre Bebazi Beba Tchafouin au monango pourquoi pas à mon konza mboka le tout puissant champion wadol depuis La Rochelle mon président Bruno Lubi Kambon wa propre
propre Sandra Wangata, maman na Petit Brown Junior et Broly Dizamach. Sans oublier acteur Rigen sans peur, homme vrai, yo aux alara vraiment homme vrai, donc la fraîcheur des colombes, en tout cas aux alara vraiment homme vrai, nanenga mukete. Et puis je dis encore merci beaucoup à 9D78, 9D78, Smokey, le grand rappeur Kakamoko Totigane dans la République démocratique du Congo, ou à représenter Rabiso valablement dans à Londres, professeur à rappeur Nyoso, 9D78, Smokey, Tika, artiste ou Tika Maramebele na défaut, artiste ou immortalisa, vient Nabiso ready à Miss Bailo Kanto, parce que Banzembo na inspiré et changer peu à venir et à vinae et PCP Makambo. Donc allez vous abonner massivement 9D78 Smokey officiel TV et Rosala Kitoko na Lengi. Merci beaucoup à Lucas Chiquito le patron silencieux, pourquoi pas Luda Chris Fila, l'aspect des États-Unis. Merci beaucoup à Maman Jolie Kouete, la mère des mères. Pourquoi pas Maman Lanita la Gabonaise. Maman Lanita la Gabonaise, Maman Moko, ma lamu na nenge ya mukete na robo sanate belle brida. Pourquoi pas Nelly Tambo, Jesken Jenga. Ah, batumoko ma lamu. Merci. Je voulais vous signaler que cette émission est un tournament, un espace à Kitoko, cadre bien terrasse à Kitoko, bien de vacances na poto, bien héritier Iboula, to fan na mida terrasse, bien dans banal, na couloir. Couloir non loin de Aurélis dans ce rosa na mida la Kitoko na Eleng. Donc quant à moi héritier Iboula nenga kana koloba ba goloa ba gladiateur tous ala toujours focus les padres Blaise les padres depuis les États-Unis je te salue ba goloa tous ala toujours focus parce que ba lobi harmonie na dynastie eza koya na nenga mukete parce que tanga na loba na binoke bomoni déjà teaser Pyromane bimi, teaser na ngope bimi. Je sais très bien que Hervé Bossi Tampé na ko balancer les biso image. Il y a teaser wana parce que balobi to yebite secret ni neza na kati. Nana ko lela nani nana belisi nani mutu. Mobala belisi moi si mutu. To moi si abelisi mobali mutu. Donc to kolanda bor o na nenga mukete na bina bosolo na musique na ka na ba pièce contre pièce. Parce que nana loba na bino na chelo ka katikata sa makolo a couper. Parce que batu mususu ba luka ba musicien na nenga mabe ba kata bango machette mais simba te batu mususu ba chaka ma main à couper ba mususu ba simbela bango machette po ba kata bango mais simba te mais lelo ba baloli maloba ba komi ko loba bolamu ya mutu oya luka na lichette akata yi to mona na ba couloir na ba tinel ya bandala za ko luka akata musicien moko ba soka album ne simbite a chelo boko ne ba kata yango to mona jeune moko ba simba lichette pona ko luka akata ko kata nani ami kata ye moko parce que lelo abaloli maloba na ye bagoloa ngana ko loba na bino vérité héritier Iboula Mouyaka je dis toujours des vérités Shadrach Mokonzi David garçon de disque na loba toujours vérité rien que la vérité parce que makambo ngeza ko tende to rester toujours focus na dynastie na harmonie et que ça la kitoko na elengi pona nini omoni lelo soki Piroger Sankara o Papi le Prince Nyamakor o banani ba ko bomana to tika bango bangondongwa na bango parce que ba yebi maramni ba ko sala biso peut te bi maramni auto ko sala parce que biso ton to yaki to bi to ko encadrer le roi de la forêt fana Mopanzi to encadrer Sankara to recadrer plutôt Sankara afanda kani monoko ko lobali souti yango moni siko guerre balukani komi ya bango na bango ba komi ko potana o monta bango ko potana ne balobaka konsumu tu kasinwa nina mutu na mutu abunda na ndene ba ko luka nana ko tende zenith nana ko tende te nana ko tikala donc to tika bango ba potana bango na bango biso to tika la brancher na dynastie na harmonie yango nanga na to sola boy Pyromane ya ko bima o ezabongo single na biso za koya ezo senga Gaulois gladiateur zala focus Gaulois gladiateur zala toujours vision misu na biso tout na Pyromane to kene mangu na ba plateforme à téléchargement na to ko lo bazwa ba abonnement na yo na streaming zo ba abonnement na Spotify bo streamer makasi tangu bor na biso ko bima tangu tibeza ko bima e ko pesa impression bande ko bele ba weba te est-ce que ça fit ya faire gola na Inos eza fit ya faire gola na nani eza fit parce que ba te be ba ko zela bo keba na surprise au mona mangue non faire gola Gims pour nous ce zéro lobate
makambo tout eza koloba te to ba que non bokoyeba lisusu te ndenge nini Ferregola ko travail to ba bokoyeba te ndenge nini l'artiste Ferregola nika boroni na ndenge nini aza kopesa makambo to ba na batu bokoyeba te mais siko bomoni purement ndenge e bouleversement ba donner et quitter si batu ponga na loba na bino te harmonie na dynastie ekozwa single d'or ou bien ekozwa disque d'or. Pour te yebi maramuni o artiste asali to yebi travail nini o artiste asali pour pesa ba golo na ba gladiateur bande ko nanga to kende na page Facebook ya artiste na TikTok to kende Instagram na chaîne YouTube ya artiste bo kende ko s'abonner massivement et ko pesa impact na idéologie parce que si déjà yé ozo ko accompagner biso groupe FG Fan Soutien Monde Chérif Kachiko l'image de la terre Jean-Paul Binda Mastaki toujours plus beau bango tibamba bazala rande boy donc groupe FG Fan Soutien Monde kolandi samakota la tieto sala toujours focus na auto ko sala bande ko bagolo ba gladiateur c'est le moment parce que batne comme sou ba koloba ba goloa c'est comme si bazonga rappel moi sima oka ba golo ba ye mais un mot bozongi sima so ngana lo ba golo ba gladiateur to sala toujours na bo pikiliki to tellement na ngui ah beta biloko nena lobaka golo place oza tellement na ngui po balobi Casino de Paris e ko yinda na ndenga mukete. Casino de Paris le 7 novembre à partir ya 20h. C'est le billet na yo kende ko somba billet na yo na billetterie za ofungama de 7h à 14h kende somba billet na ba point de vente tout au baché. Parce que Casino de Paris na bisibino la salle le plus prestigieuse de l'Europe. Et ça un artiste musicien congolais oiseau comme histoire na kati Casino de Paris. Ce n'est pas donné à tout le monde parce que l'artiste belé ba koloba to moni banjinde ko belé ba koleka na mission pona koloba ke Ferregola lala Ferregola sila Ferregola boy Ferregola mais ngana on se poser ba question. Il y a des artistes au babimisi ni piku ya banzembo ya album asali o esimbita asali o esimbita ke o esimbita bimiso esimbita tout cela a lukani disque d'or so disque d'or zoko ya te so bino artiste wana depuis bimisi album na ti ko beta sala minene ni mais so Ferregola abetiraka teaser mo abetiraka regarde-moi et Kanyimba mo regarde-moi mais na salle le plus prestigieux de l'Europe. Na kati Casino de Paris wana Ferregola ko beta wana pona nini regarde-moi nemute memi to landa ba couleur ba regarde-moi tant to ko ba purement ne te comprendre grandeur et puis force et artiste Ferregola parce que les gens comprennent pas et le ronine au Ferregola ko ça na musique na biso ngalo ba Ferregola a un voix azana voix moko diamanté azana voix moko voix na e ezalo rola na golo banezalo wa manganèse voix na e ezalo rola or voix na e ezalo rola ba minéraux moko donc na ebite neni na ko signifier neni na ko panza voix ya Ferregola bande ko belé ba yemba na Ferre ba ebi capacité pe grandeur ya Ferregola les seuls artistes au anima contrat na musique congolaise qui dans quartier latin atika quartier latin à défaut c'est Ferregola ba ko remixer banzembo grâce à Ferregola ba remixer Sisi Sylvie na bokasité ya Ferregola ko latisa Mathieu eza ba biloko o to koloba na bandeko o ba ko landa biso eza biloko to koloba na bango te Ferregola ce n'est pas n'importe qui. Ferregola azamuto te bat ba tu ko tala bo tali bo dongo liete dongo la Ferregola na nenga propre dongo la Ferregola na nenga bien parce que l'artiste Ferregola appelle ça impression pe artiste Ferregola banzembo na etikalaka eza ba artiste mso abeta banzembo na weza makosa leka elekani esili parce que na force artiste Ferregola l'artiste o bate belé ba ville panda bate belé ba zwa temps ko finga artiste Ferregola seul contre tous ngalo ba lo moko Weranson Jibem Piana Kofi Olomide ba sangana pona ko repousser artiste moko ba nuire Ferregola na répéter Weranson eza polémique té Weranson
Jibem Piana, Kofi Olomide, basangana pour repousser artiste moko. Mais le artiste on a foutu bango monnaie de singe. Le artiste on a comment diminuer bango. Artiste on a batune combo ya Jibem Piana tala egu ya montre. Eh, artiste a bossana tie avant ba no lata ba montre or ba nani ba Jibem Piana ba lata ka déjà ba montre et puis ba ko continuer. Et puis na ba 11 na hotel le matin mais le tala egu ya montre. Mais batu o ba tindika mutuka na yo tango zanga carburant ba tindika po pela. Mais le o comme ça bande ko na lo benemi na ba vie na comme ça ba benemi. Eh, soyo na lo bana bande ko bino ba bochaka tembe. Bino ba kansi le na o nyonso leka. Banani o balinga progression a faire rigola. Banani le lo ba mo na faire rigola o sa marama minene faire rigola ba palin faire rigola le lo des concerts faire rigola ebe mutuka faire rigola ebe lo pangu fe papa mapangu ebele. Le lo mo lekela ba te bele faire mo ka yemango bolinga ti faire rigola adinda bolinga ti faire rigola alolango on comprend faire rigola yema ba partie bele ya vie na yo ba te be balinga faire rigola akweya ba te be balinga faire rigola alango balinga faire rigola azala musicien moko ya tina te na République démocratique du Congo. Merci beaucoup à maman Marie Maké, c'est parce que elle a compris que moi on a un talent, moi on a une voix, moi on a un succès, faut qu'on repousse à Kende Liboso. Merci beaucoup na bandeko tout ba soutenir carrière à faire rigola jusqu'à aujourd'hui. Moi héritier Iboula, je vous remercie. Na remercier bino sur tout le plan. Bandeko tout ba simba faire rigola pour faire rigola bima. Bozana bino ba héros dans l'ombre. Boza héros dans l'ombre. Mais bandeko mususu to eba ke ben tel ba simba. Mais lelo oyo boyo ko eba ke dynastie fait peur aux gens, bah te belé bah au moins l'aura te recosa parce que to yebi force ya dynastie. Bande rebelle ne bah au fond bah yebi force à dynastie, bah yebi que dynastie et que bundi sa balbon me belé sur terrain. Yango moni bah au luka, bah yeba eloko nini to koti ko sala, to tu ko zwa idée nini pour bah meka bah koué sa dynastie. Yango moni bah polémique et bimi, bah polémique makase bimi hein. Ceux qui le Sankara Loba n'importe quoi, tout balandi Didier Lacoste. Lacoste a bien précisé. Alors bien Sankara ville pendant ya finga sur tout le plan. Bah ici va bien chara mon la chaussette. On va serrer dans Lacoste va te gars le pan. On va zobo mon la chaussette. Alors bah on a télévision. Mais les autres ngai na ozala étonné comment on a Sankara de kuta ko tanga kombe héritier Watanabe librement. Bandeko belé so ba yebi makambo o ba finga héritier Watanabe o etikala. O etikala le lo ba te belé ba si gérate héritier Iboula héritier Watanabe bazarana. Na aussi ça na ngate. O héritier Watanabe bazarana. Nana bimisa yango. Ce n'est pas Sankara. Mais so le lo oyo. Boko mona mutu mo boaye. Abani koloba n'importe quoi na télévision. Biso doit dire to recadrer to zonicier. Mon ba guerre na bango et tali biso te. Biso to zoko bunda pona dynastie na harmonie. Ne to loba mbiri batu mbiri buzobe. Place batu bazé belé buzobe zalaka tellement ébélé. C'est le scram Poutine, papa ma passe état d'esprit arrive. Bocha bambong. Ba initiative nebo c'est le scram état d'esprit ayembi na ba jeune musicien presque. Ils ont dit sa force, il y a musique congolaise. Mais bino bolimbo bo ma musique ya mboka. Bo trahir baninga, bo koma ba traître, ba hypocrite. Bo ko sa hypocrisie, o ka respect. Mais respect on a na mutema mezate. Kane longi respect na nani. Respect na kata motema. Mais respect on bimisa yango. Na kata motema plutôt ebimela telongi sala misala, mais yo respect na yo sukala. Elongina munoko mais na mutema olo ba yete ozo fino ozo diminuer papa za danger te ba artiste ba ebele na mboka o ba bourré du talent o pe o leki bango te ko kasete ya place ke comme communauté to zone nationale awa ozana noa oza awa to yebi ba tactique de jeu bébé tension innocent bi mutazong sa ba studio Lelo œuvre Innonce Bi bande rebelle ba telemi ba omi ko loba Innonce Bi a fait des trucs o leteli ba te belé ba mise belé ba leka na ba TV pa loba na sali fondation mais fondation na esala nini ba sinistré ya Goma ba muso ba ko lobote pour Innonce Bi eza village eza province natale na ye patati patata mais toi tu es na bandal au sala nini na bandal yo na ngiringi au sala nini mais Innonce Bi a créé tant que Innonce Bi a créé et bouleversé ba tumi tout
Bon, remercier la geste à faire rigola. À féliciter Innocence Bina geste au sali. La geste mo eux kotika la des années. Au Koffi Olomide loba alobi Michael Jackson a biso vraiment à Congo vraiment donc ba ida bo ba initiative bo vraiment donc faut comprendre que Zalara Koffi Olomide et Zalara faire rigola pour na accepter pour na ndima ba savoir faire ya baninga. Pour na savoir faire ya baninga aujourd'hui ngana loba na bandeko lelo ken pianala ko ganga na mba télévision ko loba ba n'importe quoi. Sankara pesa nani mutuka net nani wa yoko pia mutuka ye mo de pa uta potata molaka na mutuka pemeki awana tilelo soko mutuka ni o akopesa ba pi roja opesa ba Popi le Prince au moins te bo bundana ka ne bo ko bundana parce que ma wenge talika bino bana wenge le talika bino bo potana nango bino na bino ba porter parole biso do ika ko recadrer ko zongisa na nzela te faire gola aza artiste oyo ayebi makam faire gola vivre na hypocrisie te le no bande ko beba lo ba ko faire gola ayembela wera nzemba fe jaloux donc le na mise musuku ba finga ba wera na ninga faux na ninga mabe le lo bango na bazawana o papa na nga papa sangisa bana oui pas importe bana ba comprendre place musuto abizaki to saki mabe bazongi na makolo papa ben bazongi makolo papa ba s'excuser il faut pas être hypocrite parce que hypocrisie est bomaka la hypocrisie tue et bomaka somme taza hypocrite ako bomma makamutro na mutema omona makamone ko sale basima oko kufa oko sape aveso dayo le kanye soro leti biso continuer la vie parce qu'on dit très bien que la vie continue. Yana yebisa na ba golon na ba gladiateur en tout cas boza la focus to fan na vraiment na kati ya dynastie na harmonie parce que bo retrouver ba couleur o nini faire gola yembi bo kote bo sentir ba force nini o faire gola bimisi moni faire gola yemba na mais cette fois-ci bo comprendre grandeur et force artiste ngana yebisi bino je vous assure et puis na ko assumer malobo na ko bimisa na monoko na nga bo ko ka pire au man place faire gola nani. Bon, non vrai sens ya musique world pas à faire rigola parce que l'obé na bino na tika na rumba na fandi sana rumba bandeko ba bina nanu abini si biso na Badolphe Muteba chila muina toyoki ba ma meilleure chemise toyoki ba biberon toyoka ba nini toyoka ba nzembo lokwa ba nini ba coup circuit toyoka ba maboko pamba faire gola betel biso regarde-moi tokoyoka sikoyo pyromane tokoyoka avec bo sitampene balancer ngana bandeko bazo avant goût ya concert ya Guinée nengeka ambiance ezalaki esala kitoko na elengi après tozonga na plateau to dénoncer émission na biso mokolo parce que bandeko baza tellement belé balingaka héritier ibula balanda bo solo na musique avec héritier ibula avec impact na idéologie play. Voilà, c'était là votre humble serviteur héritier Iboula. Ningana chabino kana ambiance bora concert wana pour ça la kitoko na l'important o la émission au sentir fatigue de air mo boyo yoki air mo yoki pe moi concert et ça la kitoko na elengi. Quant à moi héritier Iboula, je dis merci na bandeko tout bazoti te en kolanda ngai maman Jolie Kwete, maman la Nita la gabonaise, je dis merci beaucoup à mon vieux Adricha motomètre bebazi beba chafouin au monayango. Je dis merci beaucoup à Nelly Tambwe, pourquoi pas Belle Brida. Merci beaucoup à coach Emmanuel Kalonjouetou. Merci beaucoup à Bandeko tout DG Polo. Ya Pichu Botoko Ibou Noir. Smokey 9278. 9278 Smokey, notre grand rappeur, professeur. Na bango nyonso mutu o atika rap na défaut batebele baroma kolela professeur o apesaka leçon na bana balanda ngo normal ezalaka 9278 Smokey. Merci beaucoup na bandeko tout bazoki te en kolanda biso. Bon continuez toujours à s'abonner massivement sur cette chaîne et que ça la kitoko na elongi. Je dis merci beaucoup à maman Rosette, la fleur d'amour. Pourquoi pas, je dirais aussi merci à Esther Mavakala, wetu la patrona Esther Mavakala, mwana batu ya papa Gérard, mon thème maman Joséphine. Couple Mavakala Mobimba na Pesibino Mote. Merci beaucoup na Regina Molobeli. Tozana awa kitoko na lengi Regina Molobeli 9278. Tozana awa. Merci beaucoup na Mouzé na Sima Caméra. Pourquoi pas
na Hervé Bossitampene na montage. Je dirais aussi joyeux anniversaire à ma fille chérie d'Alex bébé d'Alex Iboula. Joyeux anniversaire na yo, en tout cas les 5 vraiment le 5 septembre oh vous allez vraiment anniversaire na yo. Joyeux, j'en profite directement pour te souhaiter happy birthday to you, enjoy mon bébé, en tout cas joyeux anniversaire, joyeux anniversaire mon bébé d'Alex, joyeux anniversaire. Voilà, donc tout mon ami sorti Nzambe azongi nanu te play. Mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eyena mopepa sika ya tobina Congo température eyena mopepa sika ya tobina Congo